Nazane Sengo ya présenter bino édition ya mokolo mwalelo spécial Jolino Makelele. Kolandisama maloba ya mokonzi ya mboka kozongisela peuple congolais sourire. Jolino Makelele ayokaka kolela ya bamama ya njil na wenze ya mangobo. Abongiselaki bamama bamesa bakiti ya kovandela. Kansi sima mwantango ya kosilisa misala yango bamama balelaki na ntina ya motuya oyo commune ekatelaki bamama ya wenze na ntina ya kofuta na bamesa wana. Makelele Jolino alalaki na ye mpongi te lokola azalaka wana na population na ye, akitaki mbangu lisusu na commune ya Njil, amonaki bourgmestre ya commune ya Njil Moussa Abdul Razaki. Kolongwa na maison communale ya Njil, Jolino Makelele akitaki mbango na wenze ya mangobo kokutana na ba mama, akomunikaki ba mama boye. Magazine Pesa Sango. Magazine Pesa Sango. Magazine Pesa Sango. Ezalaki na date ya samedi le 17 avril, excellence Jolino Makelele akitaki mbangu na wenze ya mangobo na commune ya Njili po asolola na ba mama Polikamboyo. Tango ayokaki yango azangaki kimia. Lokola na Njili bakoma kobenga ye éclairage public ya Njili. Tango ba mama bamonaki ye eyindaki po ezalaki kaka papa aye solution aye poyende solution ya Njil. Solution ya Njil Jolino Makelele. Boye na lekaki awa na poso eleki pona ya koyoka bosengi na bino makambo nini bozalaki na yango tango nga naza lokola moto na bino mwana na bino ndeko na bino oyo akoki kolinga te amona bamama na ye mpe ntango nyonso na pasi yango wana motema wana yango moto esalisa nga natila bino bakiti bamesa awa nasila bino batol awa nasengaka bofuta yango te ezalaka ofele sika ntango nayoki baza kopanza bamesa makambo ebelebele bimi na bino naza moto natosaka mibeko ifo nakende kozwa information nakobanda liboso na bourgmestre nsima na ye mpa na bino nalakisaka bino message nasalaka bourgmestre na sms natuni ye nalobi nayoki bozofutisa bato ba 45 000 eske moye eza te mbongo wana bafuta yango mike d'abord boyokanaki to boyokanaki te epuis eske moye eza te bafuta yango ndambo nazwaki réponse te na ye awa nakuti bino bokonfirme nga ke basengi bino 45 000 yango nalobaki boye nyene nakende liboso ngai moko komona bourgmestre aexplike nga masolo yango na mozindo ndenge nini ezali balobi na ngai boye il faut ba renouveler parce que bazwaki mitindo ya gouverneur ya kobongisa kolongola kosala bopeto na bawenze yango wana il faut bachange bakiti bamesa yango basalaki commission moko oyo esalaki baévalue bamesa eza boni mpe bakofuta boni bino moko boza na basyndicaliste na bino oyo botindaki basola na bourgmestre mpe bayokani na motula oyo bokofuta bino botindaki basyndicaliste na bino bandima 45 000 francs bayebisi ngai awa ezali entre 150 et 200 mesa natuni baexplike ngai ke bayokanaki deja na bato bakosala bamesa wana nani kokota na contrat wana te wana etali makambo na ngai te ya makambo ya commune soki poni moto oyo plutôt moto oyo eza makambo na ngai te makambo na ngai ezali kaka nayeba ke bamama na batata bazalaki consulte po bayeba soki montant wana bakofuta yango bourgmestre akonfirme nga ke basyndicaliste na bino bandimaki 45 000 ngai nakoki
kota lisusu discussion wana te wana komi entre bino ba syndicaliste na bino na banini wana apitali ngai te ngai eloko tali ngai kaka namona ba mama na ngai baza ko souffrir ba mama na ngai bazangi ba mbongo ba biza su mbongo bele na yango na lobi boye na sololi na bourgmestre na lobi lokola aussi wakangi montant wana ya 45 000 moyenga na kota masolo wana ezate parce que eza makisolo ya yo l'état ya boya ki commune Njili na sengi yo kaka osala ke bato wana bafuta mbongo wana mbala moko te po bakoka yango te te sikoyo boyoka ngai na solo na bourgmestre olingaki te bino tozalaki na bafangu ke tokoya likolo bakamba bamesa o wana likambo wana esi esili nyenye boyoka sikoyo ntango nga nayoki ndenge wana nasengi bourgmestre nalobi bamama bakoka kofuta mbongo na mbala moko te accordé bango bafuta yango ata à 1 mois ou 2 mensualités bourgmestre andimi mbongo wana efutama ata na 2 mois s'il vous plaît liboso bolobaki alingaki toandimi yango boyoki sikoyo nyenye papa mama nalobi boye bino boza bamama na ngai na pasi oyo bino boza nango ata naza nango ya mingi te me ngai mpe nakokota mwa moke masolo yango wana nayebisi bino boye bokobanda kofuta 15 000 francs oyo ekotikala ekozala 30 000 francs yokani ngai nakosala boye na 30 000 francs oyo etikali ngai moko nakozwa 20 000 francs ya moto moko moko ya liboso ekozala oyo afuti nano te abemisi 15 000 aye kofuta na commune oyo afutaki eza lokola 15 000 na ye tozongiseli ye na ngai basala ngai bosala ngai loba vérité nalobaka obe vérité ndenge nalobi awa mpo nazala sûr ke bozala na duti te lundi na 12h ngai nakozala awa nalingi liste wana ya bato oyo bafuti na bato batikali nazala nango longwanya na yo Jolino Makelele umela lisusu seko na seko po yo zalaka soki kaka population leli oyaka mbangu kosuye balarme ya population na yo longonya po likambu ya boye etikali lisusu na mitu ya bamama ya Njili etikali lisusu na mitu ya bakomersan nyonso ya wendi ya Mangobo umela na yo seko na seko kaka ndenge bamama bayembeli yo ngape na oyemba kaka umela seko na seko ekei Magazine Pesa Samba. Magazine Pesa Samba. Magazine nazalaki na sengo ya ko présenter bino édition ya mokolo mwalelo spécial Jolino na sima ya caméra ezalaki mwana mboka Dikidis Mushuma Godi papa na Prefina tokutani na numéro mosusu elongo na Jolino Makelele Nzinga l'homme des actions concrètes mosekisi population ya Njili pe ya Tchangu Magazine Pesa